mwana na mwasi kokwaka Sylvie na ça le Sylvie qui tokate déjà kokufa ye mobali akotika mais Sylvie de l'autre là de faire accueil au fait on a moni pas on a payé ba topinga le moyen qui est ça là c'est pour la moni ça dit ye qui est ça La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. L'église, église pour tout, c'est déjà à la partout. Église des amis, pas qui n'a moins qui n'est voilà. Mais tant que je suis bon, comme nous sommes à tiki mon top à la libanda, et donc quand mon tazo, tu vois, c'est comme mon touté, mon tazo souffrir, tu vois, c'est comme mon touté, aux hommes, ils sont sur qui la bêta papa. Mbote bandeko nanga, sali la famille, sali à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bandeko nanga ba audio eza somo pona matanga ya papa na biso Richard Mukoko. Balobi akufi na maladi moko ono préféré bino moko boyoka yango awa na ba audio ototie la bino. Eza pasi pe mawa et pesi pasi pe mawa koyoka ba makambo nyonso tomona le bimaka soki ndeko akufi. Soki ndeko ka akufi nde ba makambo nyonso ebimaka boye na oki nzoto malili ba audio on internet. Alors on dit que la bino tolanda ba audio oyo banda e bandeli tisuka. Alors la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand de tolobaka, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur TikTok. Donc partagez partout tindela bandeko lien bayeba eza nini. Boyoka ba audio ya somo oebimi pona papa na biso Richard Mukoko. Alors bandeko bokoti mbala liboso na Xile Botelwa TV tangu bozo Tango zo s'abonner, kobo sanate activer les biso cloche de notification. Activer vraiment cloche de notification pour que prochainement tango tozo taba audio na biso ba vidéo na biso eko melayo esika nyonso okozala. Alors sans plus tarder na otiki la bino to landana nu ba audio ya papa Richard Mukoko problème ango ezalaki nini to landa yango jusqu'à la fin. Ndeko okotiti la biso j'aime à bien et ozala malamu mingi. En tout cas bo s'abonner s'il vous plaît. Bo s'abonner à toloba toujours. Ceux qui s'abonnent à la chaîne Nabiso Nzamba Lola Ropambola Yopo, eza pena meilleure façon de soutenir Biso, eza ba abonnement Nabino, ba partage Nabino, ba j'aime Nabino, eza la vraiment meilleure façon ya ko soutenir Biso. Alors on dit que la Bino Tolanda audio na boke binyoso, Nzamba Lola Pambola Bino. Encore une fois mes condoléances à la famille artistique et puis mes condoléances na famille à papa Nabiso Richard Mukoko. Ba comédien boye ba kotambola bien na vie eza kamalam Tolanda audio. Asali mwana na mwati boye bwaka Sylvie na za lelo Sylvie biso kate déjà kokufa ye mobali akotika mais Sylvie lelo nani Richard akei o meto na moni mama na bengi bato apenga bi boye bite Richard akufi nande ko ya mwati na bito ye bite que Richard akufi. Oh bazali même pas au courant que Richard abela. Bayebite basi bakamoni pena Sylvie na okaka tellement bakabona na Sylvie wato no sona yaya mwati na France pour être kokufa matide que tona msepo da kufa ki déjà après il y a déjà 200 bir matide da kufa déjà yaya mwati na ye. OK. Siko fa yaya tele ki da ba te matide ko za mukolo bi Sylvie ko za mukolo. Siko famille Sylvie nde ba bengala ki ba ona ndaku nde Richard azanga place au van. Richard bon Richard mwana bambo nyonso famille bateka ki bande ko futela ba tiki fanga makanja nde
nayebi te mpo wana nakofungolo pio nini nyonso te eza mpona bandeko eza mpona famille ezolanda nakoloba ebele te mpo eza mpona famille na soki balobi moto na motaki te Mathilde kwa mobali nazalaki mpe na mwa basituation nde Mathilde azwaki Sylvie bakomi kofanda akendaki na bana ya Richard wana bakomi kofunda na lingwala donc mtu azwi chance ya bana Richard wana ezalaki pauvre Mathilde Richard atie kosala eloko metaki pepe bana te ti lelo Richard akomi Sylvie awa ekawazonga awa likola Richard Sylvie kozwa bapomi na makolo likola Richard mobulu ntina mutu peso dimido ata belgi akipaki soko organize vite lelo basio na okaki te mabinzaka atika mwasi akoma na mwasi mususu eza foti ya mutu te eza foti ya belgi te bakoma belgi akopesa 5,000 akopesa lo 1,000 2,000 soko iko organize vite ya mbongo pe koma to aka na poto ngape na Allemagne tout le Allemagne tozwaka bambongo biso nyonso ya bana soki lelo obombaka ata 10 fois te ya ata bazimiso yango ebele ata leta mbongo tu likolo okoganye combien oyo baka organize te ya ozomona eza te moko na Richard donc azalaki mal organisé yango banda ola na église oui tolaki mpe na baeglise makesa famille mpe eza na ndako omoni mpenza totanga famille olingi na yango te okenda kokwea na kati biso olalaka na wana tokoseka ye te en tout cas tokoloba na biso nio tooloba ya vi ya mutu mutu ayebi kati na epete mpe Richard bazali lopanga famille amoni olakenda na lopanga famille na eza te mais Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. na chantier modeka na ngingi na ngambo ya bakome kufanda na chantier abatu ezaki ndako mutu na ito mutu apesa ibango bafanda olandi wana yena Sylvie na bana yena Sylvie na bana kubaza aki na bango te bana bazali pa Mathilde ka pa ya mwasi na doyeka na Sylvie na mwasi na ba be bon mbali on na souffrir na Richard pe ba poka to atali mwasi na wana Richard kwa kotika mama bana ni wana te kana biso mwana mfamia nga na ipo to koti na bombe na kati mwasi ana sali ko epwaka Richard akatara kata simate azota ye kwa ndoto za makati mwasi na kwa bela asabu jiro mona kata ba lelo na mama bana ni wana ata mwa munene we Sylvie osomo na bana ni bana abele ni ale paralysé bota lisusu la éviter soit comment paralysé na ko le bébé c'est pour la fin déjà la tika ba boule bela c'est comme malade mais paralysé c'est la éviter en tout cas na ici moto ta kera le bras ya Sylvie ngomba wa pesa vai Hollande et ça bon Richard mi pour mille mo ça lui était là Belgique lui était là si la to ba pesa kaiti ya au gros soit $10,000 sur côté na mbora ni le côté au tika fait ma boka oui mal organisé chez Richard on est qu'à la tête avec mon thé. On parle de l'homme derrière. Attends, bon, il y a qu'on dit pas que je m'appelle la balaba. Moi, tant que je m'appelle à l'un du fou, bah, il faut aller à mon bal. Qu'est-ce qu'on a fait, moi, sur un app? Oui. Oui. Donc, on va mettre l'eau. Moi, aussi, la famille, non, pas dans ma canda. Voilà. Je sais pas, on est au Yawana. Au Zolanda. Donc, c'est ça, on a mal organisé. On a été dans le banal de l'homme qui est ça, car Richard a été mal organisé. Zolanda. Bon, bah, il y a Simba quand j'étais pour j'étais tamboula. Au cours de 10 000 bateaux, c'est mieux que tu travailles. Bon, bah, ce que bon bité, on s'est retrouvé dans la colle possession de l'autre côté. C'est ça les problèmes, maman. En tout cas, les gars, c'est clair, il y a le ballon, moi, mouké, il y a un wande, les gars, sur la langue. Merci beaucoup. Ok, natiki bien sûr que dans l'émission ça le voit côté au TV Nelinganata. Merci. Ok, bye. Bandeko boyoka akamba
makambo ibandi. Obili ni mama zela, c'est bon à 9 fois encore, c'est bon à moi la sonne. Richard, et donc, Bomier, ma grand-mère, ça fait souffrir, moi, si, il y a beau ça qui va pas, ça va, n'a pas. Belle-vie, moi, on a besoin de belle-biche, moi, on a besoin, moi, si, d'abord, on va aller, il y a mis, il n'a pas fait comme on est bien, c'est dans votre commonal. Donc, la famille, on va pièce dans la beauté. Les gens fait souffrir, maman, pas dans le communauté. A fait souffrir, c'est les vies, boire. Si vous avez un comme un collant à négri, il est à l'aller partout. Parce que quand moi, mais à les Richard, maman est pas allée pour faire le tout la bande pour ici, la Tiwana. Mais moi, je à où ça, je vais vous dire avec la base. On te sort organiser, puis on t'attend à pesa qui. Il y a d'abord pesa, on se contacte à l'obati, l'obibati, on se organise au Québec de Boston. Asali na basheni na ebe misho pa zo sala bana ne bati ba kola na ba mukoko ne mokote ko kufa kufela ko mwana mata kufela ko ya tabo pesa yo ya ma chérie Richard ango mwana liboso comme ne belle vis quoi kufeli koko ne na comprendre place wa que le kala déjà ta kufa mwana ngata kufela mwana kala lelo te mwana ngaza jeune fille aza mukolo aza bana déjà bati ba koli déjà Belbiche na potu na pota déjà na ikeso belbiche na ajini na koko ko se machine ajete mais ça ko po ba na biso ba nzo da ba 22 ans ngo bo belbiche ko za mwana mukete aso za ba 30 déjà ceux qui ba 30 te ba 28 ans pour na mwana na mwana belbiche ko le mwana mota to belbiche ulandi siko mwasi na wana aza mwasi na ya bo mwana ndenge zala ka ya bo mwana baba ni ba fani na makanda mwasi na ni pour le bote na makanda bana na ngiringi okay na makanza kaka wana na sosa na koso koti asusa kutu kuna te bazaki na kwa cartouche kota za koto soka apena mapoto ala kapesa mapoto zali kama banga zali na makanza kana rewana ukota pania benitese biza ya basi cheza musika utu pesa moto mandao fan ezali sécurité te ke belisa belisa so pesa mbongo te ya mtu soso wa pesa mbongo mba pesa tini so rebe organiser to tika kama bopa esa yemoko Teni mo tu kosala mo tena salibo ya mo tena soko odo mo na tango banolela mo na mo te ko TV. Mo tene wana aku muta boko libana ya ye shakola ya ye mo tena ote kukufa na kwanza. Matiti. Asali mwana na mo ti boye bwaka. Silivio na sali lo silivio to kate sebia kukufa. Ye mo bala kotika president lo la ni recherche. O meta una moni mama na peke ba to peke. Pio boye bite recherche kupi. Ça fait souffrir moi si na il y a beau ça qui va pas ça pas dans les balles belle vie moi na besoin de belle je connais belle biche moi na besoin moi si na kwa mbali ya mi balé na ba pe comme on est bien dans notre communal donc les familles on va place na beauté les gens fait souffrir maman pas dans les communautés a fait souffrir Sylvie Boyeboaka si bon ba na o ka bo ba comme ko la l'église les gens allent partout. Parce que quand moi était mais attaqué na Richard maman est pas allée ba ofa na tuna banda ko ici la tewana mais mbongo azozwa aofa no lo kutisa beka basi ozolanda mutu soko organiser bino atata ba libere ya pesa ki ya ta ba pesa soko taka lelo basi lo bibasi ozoko organiser to kemeli bosondeli asali na ba chaîne na ebe misho fa zo sala bana ne basi ba kola na ba mukoko ne moko affaire Richard bandeko nanga bino mo boyebi biso ba congolais toza kaka boye soki muta kufi après ba audio ekomi audio ebimi balobaki akendaki azongisaki asimbaki donc eza pasi pe mawa nga na lobaka congolais nani a créé biso Richard yango banda kala banda otambola mabe no banda kala banda otambola mabe excuse banda kala banda otambola mabe soki boya loba lelo ke ye abanda ko tambola mabe azaki ko tambola na kindumba azaki mais soki bolobi bongo seke banda kala banda tambola mabe
pour tolandi pene explication claire ya ba audio na otu kotie la bino soki Richard bato alobi ke non azaki na vie ya mabe abandai kotambola mabe yango akufi abandai kotambola mabe tanga abandai kotambola mabe bozaki epe bote ya ndeko na bino bozaki epe boyela biso ba video bozaki epe boyela biso ba audio bozaki wapi boya na ba audio na minute ata bolobi Richard asimbaki kisi Richard akimaki mbangu Richard afukamaki Richard na minute oyo aza lisusu na bomoi te bote ya bato tongo baza envie mutu tanga aza envie oteye Belvi kanza sala tupo na Richard obozo mona Belvi kanza pesa bino mo boucho koyoka na ba audio Belvi kanda pesa ka mbongo ebele pour Richard abota mwana apesa ndoya Belvi abota mwana na ye apesa ye kombo abela apesa ye kombo a Belvi lelo bokama pourquoi ba comédien bele babota bana bapesa kombo Belvi Belvi azana motema malamu Belvi azana motema Belvi ana bandoi ebele po a motema malamu ala motema malamu a Belvi zela pena botelo mwana na peso ndoi ala na motema malamu asola bien na ba comédien ala na très bien na ba comédien ala bien butika mwa mobala bato si akufia ke na ye asala ki parcours na ye na komo kamwa bino bande kwa famille to pe ba camarade bokoma soki muta akufi oyo bengi na appel obandi asala ki bo azala ki bo azongisa ki akendisa ki afuka maki azongisa ki bo kitoko te na minute azana bo moite Richard akufi atiki bato ebele na pasi liwa Richard esali bato ebele pasi asa comédien moko alobaka te peut-être bakindumba o bino booloba deja po boyebaki ye bino bamembre ya famille boyebaki ye me yango te mute bomi ye bino bakasi kindumba ebomaka moto kindumba ebomaka moto wi soki otamboli na vie ya kindumba oyo ozwi maladi otamboli mabe oniati sende okufa me botika Richard akufi aza na bomoi te ata mabe na nyonso ya sali ana bomoi te totika kombo na ye na makambo mabe totika kombo na ye na ba témoignage ya mabe esala vraiment kitoko te Richard akufi na ndako Richard omona toyoki akufi na ndako toyoki vraiment Richard akufi na ndako epesi pasi koyoka moninga akufi na ndako amonaki nini kaka boye akufi atiki bana na esa bino ke atiki bana ana bana mikolo auta kokufela koko na yeka nde boyoki na audio mwana ya liboso mwana Richard ya liboso aza na 28 ans mwana ya liboso bapesa ndo ya mama Belvi ana 28 ans ana 28 ans ba comédien na biso bomonaka ba comédien mingi ba stable te ba comédien bomonaka mingi bala stable te en réalité des choses bomoni bato baza ba comédien bato to benga ba comédien mboka en réalité bato président donc gouvernement bafutaka bango en réalité so to bito ke nango pena na ndenge moko na normalité des choses gouvernement futaka bango ba comédien belé bana ba via kitoko te ba comédien belé bomona o tali vina o leli na oki pasi koyoka audio bocho yoka toyoki yango elongo na bino ke Richard alala tina ba chantier mais comédien c'est la mboka comédien c'est la mboka comédien zakana pona ko servir mboka comédien c'est la mboka muta zo la comédie c'est la mboka tala na ba paye bele na ba Nigeria ba futa ba comédien na bango ba artiste na bango ba futa ka bango mais biso Congo ba comédien baza reconnu te muta za comédien maolala na chantier asa comédien azanga esika olala bango na bango pako bolingo ezalaka nango te nani osunga muninga nani otia muninga poa nani osimba muninga na liboko pesa liboko to telema azate po nipo bazaka pe na bolingo te po nipo bango mono na kati bala no na bolingo te muta ko soutenir muninga azate esali pasi
liwa ekwei na mato ya bato lokola kake liwa papa Richard ekwei na mato ya bato lokola kake lelo toyo te ya bolingo ti to te ya bakomédien bolingo est-ce que bayoka makambo to te ya bango bakomédien ba jeune garçon ba combien bakomédien ba tata ba combien ba combien bakomédien bakomédien na ya ba mama ya ba jeune ya ba génération baza combien est-ce que ba na bolingo comédien linga muninga ne comédien ba na bolingo te epesa pasi komona ndeko akufi komona kotoba makambe komo bimebele akenda kiboye azongisa kiboye asala kiboye asimba kiboye ça fait mal biso batoto aba panzi sango batoto yaka na basango na réseaux sociaux à un moment donné total basango oto ya nango batoto yako panza sango na réseaux sociaux totalaka so bomoni famille ngani e ana pasi boyaka lisute toyaka lisute ko baksaka pilipili na mungwa esika pasi ezali Richard ana bana Richard atiki bana pa Richard obomona atiki bana mikolo atiki bana sko biso to bando yaka kana bembiso na biso asala kiboye akenda kie azonga kie asimba kie akende bomo atike to sala ngoma be tangu to ya asala kie azongisa ka simba kie mema kie akenda ki to sala ngoma be ka bana ne ba otala bemission to sala etalema partout lelo bakunda Richard me bemission etikala to bebisa réputation ya muto azana bomo ite kalana bozaka pe na ba audio po boya obimisa bato bobimisaka ba audio na bata ba famille na biso surtout ba famille na biso ba obo tindaka ba audio bozaka wapi ta muto na bomo ibozaki wapi to lela na ba eba olela to lela na bayeba olela façon meilleure façon to lela na bayeba olela to lela na bayeba olela te na ba audio pona minute ezaka ka audio asala kiboye azongisaki Richard kutalinga ki mwasi abatu Richard liwa nzambe nda permetaka so nzamba permetaki te Richard pa nani comédien na biso Richard akufa alinga akufa te so nzamba boyaki liwa na ye alinga akufa te alors soka kufi eza po nzambe nda permettre ngo nzambe nda permettre Richard azala envie lelo ata o atambusaki vi mabe o atambolaki bo akenda nzambe nda permettre akufa eza nzambe nda permettre bande onanga eza liwe ye bakanga ngo te totika mambo tozaka nango biso ba congolais to mekempe ko changer no mentalité na biso e andermo to mona mama Nis Manyanga ye wana kufeli mama na ye me bato bazoki ko commenter alekisi mama na ye asali boye azongisi boye congolais na nya créer biso molima pa Richard pe mana kimia aza mutu azaki na mai na makila na nzoto alinga basi ebele asala boye bino makaso mutu azaki na mwasi moko ndako kokufa te kolinga basi ebele nde bomiye eza liwa oye eza liwa oye kana makite ya menzamba akorda ngo nzamba asali surtout bino ba-comédien lelo bato bakoma babimisa ba-comédien ezaka bango moko ba-comédien bino bokoma kobimisa na bamakambo comédien koma koyoka na bato basalaka ba émission comédien zoyoka na ba chroniqueur na ba youtubeur bobimisaka ba audio Richard azaki mazaki muninga na bino so bomona ki epa otambo na vie mo mabebo ko epa ovandisa muninga na bino bosungie boluke depe ndako avanda Bellevue apesa so $10,000 Bellevue apesa Richard $10,000 ye moko na mal gérance asakana nango po $10,000 eza fond ya mutu $10,000 eza fond ya mutu po bandi po okepe voyage ya Chine po bando somba pe biloko bandi ko teka so ko defisa totika la famille
totika bato bana mawa ba comédien ba olela bato bana pasi bato ebele ba olela pa Richard azaki comédien mo malamu pona bato ebele abanda ko jouer bien parents na biso to banda mone calme alors bo mobulu azaki mobulu asalaki bo wana etala bino famille na ba camarade ya mwasi na ya kala etala bino boya bimisation na réseaux sociaux qui a besoin de ça. Est-ce que biso to yebisi bino ke to na posa nango biso to yebisi bino to na posa vie privée na ye botika et à kitoko te. Alors merci na bato bolanda Irsil Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez kande tolobaka. Na oti ke la bino to landa siko ba audio ti na suka. Na oti ke la bino pe to landa message wana bien ti na suka. Alors ndeko continue na Irsil Botelwa TV sur zambano liboso, o s'abonner, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez sur na Messenger. Nzambalo na opambolo esiko zali. Ndeko zo s'abonner ko bosa na te activer cloche à notification. Cloche à notification pour permettre yo penza tant que autres ça ba analyse na biso. O kozwa notification mbala moko donc o kozwa message mbala moko ke Irsil Botelwa TV à côté ici analyse boya kotala. Alors tozo qui tape sur le terrain ici ka matanga et pas yo matanga kozala to e la bino pendenge ni matanga koleka. En tout cas to pesi merci beaucoup na mama Belleville Kandi o azaka toujours wana pona baninga. Mama ya motema monene motema mawa azaka toujours wana pona baninga to ki liwa ya Richard mama Belleville esi akitaki vraiment sur le terrain pour ayebi ndenge ya zalaka vraiment ko vivre na Richard Mukoko. Alors nzamba sunga ba comédien na biso to bondela makasi pona bango lelo to mona ezaka o santé bien te o santé bien te o santé bien te. Alors pona ba o bazo tout na biso concernant santé ya mama Ani Biasi. Donc batu nyonso bozo tuna pona santé ya mama Ani Biasi tozalaki vraiment déjà na mama Ani toye la bino pe analyse wana bientôt tozoya côté la bino yango lolenge ni mama Ani azo vivre est-ce que mama Ani azo bela to te po bate belé bazo se déranger na ndenge mama Ani azo konda to mona ki na ba trophée to mona ki ndenge mama Ani akondi alors to koya un peu ko limbole la bino to pe ko solola na bino ko yebisa bino o to sololi na mama Ani concernant santé na ye. Alors bande kona na oti ke la bino to landa ba audio ya suka après ngana bino to kabwana wana. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout. Nzambe ako pambola bino to landa. Nini nyonso te ezali mpo bande ko ezali mpo famille ezolanda na kolo ba igreja mpo ezali mpo famille. Na so ba lobi bo moto na motaki te matide kwa mobile na dai pe na moi ba situation de matide azwaki siridi ba komo ko fanda kendaki na bana ya Richard wana ba komo ko fanda na lingwala. Donc, nous avons dit ça, il n'y a pas d'ajustement. Voilà, les acquis pauvres, Mathilde. Richard a dit comme ça, les logos, qui peuvent pas nater. Si les logos, Richard a commis, s'il dit, ah ouais, et Kawasonga, Nicolas Richard. S'il va qu'on soit promis, la marque Nicolas Richard. Richard m'a boulot, Tina Moutou. Ça peut se dire, mais doit être quelqu'un qui parle, qui sont organisés, vite, le lobation. Donc, qui est ma bizarre, à qui, à moitié, à comment la moitié, mon sous. Eza foti ya muntu te eza foti ya Belgique te ko ba beti ko pete 5000 ako pete lo 1000 2000 soko iko organiser vite ya mbongo pe ko mato aka na poto ngape na ndimanya tout ko na ndima to jora ba mbongo biso nyo so ya ba tout le bomba ata 10 fois te ya ata ba 10 mission ngo ebele ata leta mbongo tu likolo o gagner combien o ba ka organiser te ya oso mona eza te mo na Richard donc ça dit mal organisé on va dans l'église oui. Après qu'on a l'église, église pour tout, c'est déjà à la partout. Église des Alpes, n'est-ce qu'il y a moins qui n'est voilà. Mais tant que je suis bon, comme on s'en bon, à ce qui monte à l'année du banda, et donc quoi comme moto, to ko sika motuté, moto azo sofia ya. To ko sika motuté, ozo mona, ils sont sortis qui la beta papa. To la di pe na l'église. Ma que sa famille présente dans ndako, au moins présente tout en famille lingi na yangote. OK na ko kwela ka te bisola la kana. Wana to ko sika yete. En tout cas to ko lo ba na biso nyo to lo ba ya, via mutu mutaidi ne peut-être faire ça parce que le pas la famille à mon là que dans le pas la famille est exacté mais à quel église ko fanda ou bien comment ko fanda na chantier modeka na ngingi na ngambo ba comment ko fanda na chantier abatu et d'akinda kwa mutu na ito so mutu apesa ibo ba fanda ulandi wana yena Sylvie na bana yena Sylvie na ba bana ku ba akina ba wote bana ba pa matide ka pa ya mwasi to yeka na Sylvie na mwasi na ba be bon mbali. On a souffert na Richard paye ma poka sur la du mois de Naïwana.
Richard kwa kotika mama bana ni wana te. Kana biso mwana mfamia nga na ipo to koti na bombe na kati. Mwasi ana sali ko ebwaka. Richard akatara kata dimate. Azota ye kwa ndoto za makati. Mwasi na kwa bela asabu jiro mona kata ba lelo mona mama bana ni wana. Ata mo munene we sirivi. Osomo na bana ni bani. Abela ni ale paralysé. Bota lisusu. La invitation comment paralysé na ko le bébé c'est pour la fin déjà la tika bambule bela c'est comme malade mais paralysé c'est la yébité en tout cas na ici mo tota kera le mora ya Sylvie ngomba wa pesa mai Hollandais et ça bon Richard mi bomi mo ça lui de la Belgique lui de la si la to ba pesa kaiti ya au ko soit $10,000 sur côté na mbo ne lo côté o tika fait ma boka oui mal organisé chez Richard. On est qu'à la théâtre avec mon thé. On parle de l'homme derrière. Attends, on va y aller. Pas que je m'appelle la balaba. Moi, tant que je m'appelle la langue, il faut pas y aller dans mon bal. Que ça, on a sali moi sur un abo. Oui. Oui. Donc, on va mettre de l'eau. Moi aussi, la fois, on va faire dans ma canda. Je sais pas, on est au Yawana. Au Zolanda. Donc, c'est ça, on a été mal organisé. On a été le banal de l'homme qui est ça, car Richard a été mal organisé. Zolanda. Mon bain, il y a Simba quand j'étais pour des tambours. Au cours de 10 000 bateaux, c'est mieux que ce soit un ce que bon bité, on se retrouve dans la pole possession de l'autre côté. C'est ça les problèmes, maman. En tout cas, les gars, c'est clair, il y a le ballon mouké, il y a un des gars sur la langue. Merci beaucoup. Ok, Natiki, bien sûr que dans l'émission, ça, on voit au côté au TV Nelinganaka. Merci. Ok, bye. Bandeko, boyoka, makambo ibandi. Obili ni mama zela, j'ai qu'on a 9 fois en pause pour le monde son. Richard, et donc, Bomier, ma grand-mère, ça fait souffrir, moi, si, il y a beau ça qui va pas, ça va dans les balles. Belgique, moi, on est Belgique, moi, moi, si, d'abord, on parle, il y a mis balles, n'est pas bien comme on est bien, c'est dans votre commonal. Donc, la famille, on va bien sur la beauté. Richard, fait souffrir, maman, pas dans les communautés. A fait Sophie Sénévi Boyboaka. Tu vois, le banc, comme un collant à négri, il est à l'aller partout. Parce que quand moi, mais attaquer les Richard, maman est pas allée pour faire tout la bande pour ici, la Tiwana. Mais moi, je à outside, on va te dire des gars. On te sent qu'on candidat qui doit Pesaki. Il y a d'abord Pes, on se contacte à l'obati, on se organise au Québec de Bosson. Asali na basheni na ebe mission pas au sala bana ne bati ba kola na ba mukoko ne mokote ko kufa kufela ko mwana mota kufela ko ya tabo pesa yo ya ata pepe ko mkundu ko ma chérie Richard ngo mwana liboso ko mone belle visco kufela ko ne na comprendre déplacement wa kile kala deja ta kufa mwana ngwa kufela mwana kala lelo te lobite mwana ngwa za jeune fille aza mukolo aza bana deja bati ba koli deja Belgique na kotu na kota déjà na ite so Belgique na ajini na koko ko se machine ajite na sa ko po ba na biso ba nzo da ba 22 ans ngo bo Belgique ko za mwana mukete aso za ba 30 déjà ceux qui ba 30 te ba 28 ans kuna mwana na mwana Belgique ko le mwana mota to so Belgique ulandi siko mwasi na wana za mwasi na ya bo mwana ndenge zala ka ya bo mwana baba ndine ba fani na makanda mwasi na ni pole ba na makanda ba na ngiringi okay na makanza kaka wana na sosa na koso koti asusa kutu kuna te bazaki na kwa cartouche kota za koto soka apena mapoto ala kapesa mapoto zali kama banga zali na makanza kana rewana ukota pania benitete meza ya bafisha za musika utu pesa moto manda ufan ezali se présente que belgique so pesa mbongo te ya mtu soso wa pesa mbongo manda pesa dimi so rebe organiser to tika kama boka eza yemoko Tenimo tu kota moi c'est na salibo ya moi nana soko ozo mona tango banolela mo mona moi te ko stili moi ne wana aku muta boko libana ya ye chakola ya moi na te kukufa na fazia matiti asali mwana na moi ti boye bwaka Sylvie na sali lo Sylvie to kate Sylvie kukufa ye mobile ya kotika Sylvie lo la ni Richard ki o moins on a moni maman na bege ba to pe yo boye bite Richard kupi
fait souffrir moi si na oye ya boita ki ba pour ça bana mi bale belle vie moi na boso on est belle vie qu'on est belle biche moi na boso moi si na kwa mbali ya mi bale na ba pe ko mone piete na boso le kombo na donc les familles on va classe na bote les chercher souffrir maman ba na comme les Sylvie a fait souffrir Sylvie boy boaka si bon ba na o ka bo ba comme ko la na église les gens allent partout. Parce que maman était mais attaqué na Richard maman est pas allée ba ofa na tuna banda ko ici la tewana mais mbongo azozwa aofa no lo kutisa beka basi ozolanda mutu soko organiser bino atata ba libere ya pesa ki ya ta ba pesa soko taka lelo basi lo bibasi ozoko organiser to kemeli boso ndeni asali na basheni na ebe misho fazo sala bana ne bati ba kola na ba mukoko ne mokote ko kufa kufela ko mwana mota kufela ko ata ba pesa yo ya ata ko te ko mkundu ko mwana ma chérie Richard ngo mwana liboso comme ne belle jusqu'à kufela ko ne na comprendre place wa kile kala deja ta kufa mwana ngwa ta kufela mwana kala lelo ti mwana ngwa jeune fille aza mukolo ata bana deja bati ba koli deja Belbiche na kotu na kota deja na iteso belbiche na âge nini na koko ko se imaginer âge te mais ça ko ba na biso ba nzo da ba 22 ans ngo bo belbiche ko za mwana mukete asoza ba 30 ans déjà ceux qui ba 30 ans ba 28 ans kuna mwana na mwana belbiche ko le mwana mota ko so belbiche ulandi siko mwasi na wana za mwasi na ya bo mwana ndenge zala ka ya bo mwana baba ndine ba kwani na makanza mwasi na ni pour le bote na makanza bana na ngiringi okay na makanza kaka wana na sosa na koso koti asusa kutu kuna te bazaki na kwa cartouche kota za kota sosa apena mapoto ala kapesa mapoto zali kama banga tena makanza kana re wana ukota pamea benitete meza ya barisha za musika utu pesa moto ma dofan ezali secrétaire te que belisa so pesa imbongo te ya mtu soso wa pesa mbongo ma pesa timi so rebe organiser to tika kama boka eza yemoko Teni mo tu kosala mo tena salibo ya mo tena soko ozo mo na tango banolela mo na mo te ko Sylvie. Mo tene wana aku muta boko libana ya ye chakola ya mo tena te kukufa na kwa. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.